les kawana na écran na bino bo zoomer parce que vos adresse le 29 juillet et kozala ya koyinda ba sponsor baza ebele donc ba lobby match ba vétéran ya Liège et Liège Verviers ba vétéran ya Diran Colonne FC Lisano Senior FC Lisano Junior donc kozala ya koyinda bongo le 29 juillet 2017 na 14 vraiment boya ebele parce que ekozala ya koyinda. Alors, lelo tobengayo nani, tobengayo chercheur, tobengayo savant, tobengayo na kombo nani. Mutu makambo oyo akokaka kosala yango wana basirno melakaye. Lokola makambo nanga mutu adenonsa kombo ya sava esalaki père supérieur kuna na Mbanza Ngungu. Nambanzangungu esika yo tanga. Père Louis Philippard comme na ye. Walo na mission Sainte-Thérèse. Après ndeye mutu amonaki ke maître abandi kotangisa mwana klasi ya dadi. Sikoyo sika maître aza kote yena pongi. Asilisi kote balamusi ye. Après batuni ye alobi makambo nyonso oyo maître ateyaki. Après likambo wana ekamusaki siko maître kombo na ye maître Lutumba Camille oyo kombo ya fier maître Deka nde akeko yebisa makambo yango na père Philippard père supérieur ya Beninga. Après atalinga titi aseki premièrement ebimaki na monoko na ye yango alobi maître Camille yo tangi mingi osa diplômé na Tumba mais osa yeba makambo eza na mwana oyo te mais bo batangi te mwana oyo sino don oyo Nzambe apesaka don naza koyebisa yo maître Camille Nzambe alingi biso nyonso apesaka badon bamakambo mais soki apesi don bo néglige yango abotolaka mpe soki abotoli ake kopesa yango epa mosusu epa na bino akoremplace punition mais bapunition ya Nzambe ezalaka ya kosekana te omona mosusu ba 5 siècles 10 siècles. Alors 10 siècles on opesi par rapport à histoire ningo ozaki na Mbanza Ngungu mais eloko nini esalaki ki ba mindele à l'époque wana ezaki na mvula nini ezaki na mvula nini à l'époque n'école na mvula nini wana tozalaki na ba entre na ba 42 43 1942-43 mais eloko nini esalaki ke bazwa yo bakena na poto bakena na Europe na Allemagne ba mindele wana le père Philippard ndongo lobi wana eloko nini motivé bon pour makena na poto maître et père supérieur yende muta prononcaki que maître Camille mwana oyo azali les célèbres savants antiquité génie homme de science aza chercheur général akojouer rôle na badomaine nyonso mais don oyo bino bokoka kobatela mwana oyo te nga nde bokolanga na bamupe après soko ke na Mbanza Ngungu mutu nyonso okoyoka kaka kubenga nga kombo Mundele abenga Mundele mais siko kuna soko tuni mutu ta mwana muke Mundele akoyebisa ke siko atana kisasa mais siko tango ke Allemagne eloko ni ba mindele basalaki ensemble na yo bosaki na bango be élément bosaki na bango ba kisi bosaki na bango eloko nini na Allemagne sika yo zalaki kuna bamupe nde bango batu basalaki mosala na bango po na bokwami na maboko na bango batu bango batu bamemanga ti na Allemagne na ke kuna na Frankfurt après nalandi bakuru kuna nsima nango nasilisi bamonike na kimunganga naza makasi natindinga lisusu na France na Paris 6e après nakeko danda susu kuna 3 ans 6 mois après na silisi nde
Alors, bon, c'est le micro très bien, pour ces éléments qui permettent à mon repos, tout le condition bien. Mais tant qu'on est en Allemagne, vieux goza, au lobby qui vous a cherché, bah, me dit, pour nous, dans mon rapport, que vous allez chercher, vous allez savant. Bilo, on est au déjà au sali déjà concrètement, tant que chercheur, tant que savant, ou peut-être bah, Congolais, belé, bah, éviter. Donc, vous comprendre, hein, donc, c'est un vieux goza parce que, na âge, moi, mon la première écoute, les temps de quoi il pour répondre à la condition, il y a bien. Makambo déjà fait goza, si ça déjà depuis que Benga est chercheur, tant que savant. Et ça l'intègre boy. Na gouvernement, il y a pauvre président Mobutu. Bon. Ministre des recherches scientifiques, comme on est Bayona Bameya, il ayoka kisango. Tangu ayoki sango. Aluki ndenge ke tokuta nangana ye. Bayebisie ke asana mbanza ngu. Me asa kutuna kati ya mbanza ngu te, me asana mboka nepo, asa kolomisa pa plantation po ya banzete kusala bakisi, banzete ya bafruya kodia bani, après mboka na ye sa 14 km na mbanza ngu. Après ministre Bayona atindi chauffeur na ye na secrétaire na ye particulier comme on est en Kenya. Après bayeti na mbanzangu bas kutani na commissaire de district apesi pango directive. Après bayeti baye kokutanga tangu baye na mukanda oyo ministre atindaki sikoyo nga nazali na tangu wana tesha na sina panda ko traiter pa maladi ndenge na ndenge. Après siko ngalubike abengi ke tokende nzela moko na bino me nga ana zaboye soki wanesa mukila nanga ya musala soki na sana batu maladi po pasana maladi makasi na bi makate soki bakomi bien nde na bimi balala kikuna mikolo misatu. Aprende toye tangu toye tokutani na ministre Bayona ye asanda kuna ye saraki na rigini ti tosololi amonike makambo ministre de l'industrie très nécessaire makambo yo sali inga naye ti todali tongo tani toke epa ya ministre de ya nani ya industrie biro na ye esalaki na building ya Onatra oyo sana boulevard pene ya gare ya Central. Après tokutani tosololi ti asepeli mingi alobike me tozali na esengo mingi mpona kokutana nayo me sikoyo tokosala ndenge nini tokobandela ndenge nini nga na ye kodenonse bango découverte on a sala ya moteur sans carburant. Au sala moteur sans carburant. Sans carburant. Au laksaki bango. Na lakisi bango plan simanango basepeli mi. Mais makambo basalaki baluki ke makambo ango gouvernement a reconnaître ango totalement. Basali nini ba invité ba ingénieur ba technicien ya ba ambassadeur. Après ba yeto sangani ba pose nga ba question sinuli bango bien simanango ba lobike esa pensa invention mais likambo pino gouvernement ya sai boko sali boko constituer dossier wana boko tinda copie na international kuna basapa ya kuna nde bako vérifier bako modifier bako zala pena bakeso bako tindila ye simanango soki bamonike loko yo nene salamite après bapesi bino ndingisa ke bopesa ye brevet d'invention po ya ko assurer invention yezala kaka ya bino ya pays na bino après makambo nyonso wana tu esalama sikoyo bapesanga brevet d'invention ezali nanga ya moteur sans carburant côté essence te
ekota mazuti te, ekota kerosini te, ekota mafuta saye 30 to saye 40 te, ekota babiel te, basupape te, bacarburateur te, bagénétrice te, babougie te, bavirbriquet te, baradiateur te, basekima te, bakilasi te, mai te, courant te. Après, yango wana temba nanga ezalaka kimia te lokola makambo nazana pa projet. Merci beaucoup. Je pense que Baïmbo il faut comprendre. C'est-à-dire ça va national bon mona boy. Asala monteur mobimba ou eko tamusami tuka mais sans carburant. Vous imaginez? C'est un Congolais mais le gouvernement au tenir au Tigoloba, il y a le feu maréchal ba reconnaîtra qui est. Ba pesa qui est brevet d'invention. Na monsieur Bayon qui ministre de recherche et scientifique à l'époque. Ba pesa qui est brevet wana. Mais pour base à la convaincu, ba ben ça qui ba ingénieur dans l'ambassade na biso tout ya RDC. Ba ya qui réunion ba vandi ba talima invention na ba bi non. C'est vraiment un savant, un grand chercheur ba confirmer, on c'est-à-dire par Mindele. C'est-à-dire tous en la motomaele ya Boanya. Tant que vous avez envié peut-être Mindele, mais toi na Congolais ou ya sala monteur et puis est-ce que ba croquis nango ba blo nango tout ezali aussi bo sala ba schéma est-ce que ezali nani ezali plan eza normal eza plan industrie déjà c'est-à-dire ezangi kaka ko exécuter ba pièce eza nango pe ba ebele ya ba pièce te ba pièce entre 23 pièces kaka. Donc ce qui va pêcher le bas moyen pour réaliser monter ou des autres temps sami tout cas sans carburant. Ce qui n'a plus aide nekosale manango tel que le cola na chanik na ba sava eloko moko eza ko pesa biso retard biso ba africain likambo balobi sava ndenge sava asalaka batu ya Afrique toyebi kutu yango te basava basalaka sava soki adécouvrir eloko asali croquis wana asangani na badesinateur adakisi badesinateur bapoint nyonso tu nsima nango baye kosala plan soki eloko etali industrie basali plan industrie nsima nango plan wana nde bakosala ndenge nini bakokabula pièce par pièce batela babenga kango plan séparé pièce moko mwa plan na ye après siko bako numéroté yango numéro 1 numéro 2 numéro 3 ti la pièce ya suka après sima nango bako vérifier pièce oyo eza ya batu ya domaine ni oyo tali ba tourneur bapesi na ba tourneur oyo tali ba forcero bapesi na ba forcero oyo tali ya ba soudeur bapesi na ba soudeur oyo koki na ba chose na ba assister bapesi na assister oyo koki na ba nani ba électricien bapesi na ba électricien sikoyo ntango bakosala bapiesi wana nyonso esili ale bati yango awo babandi koproclame lokola bato baza benga so examen numéro 1 bakamati numéro 1 bati numéro 2 bakamati numéro 2 na numéro 1 bakangisi numéro 3 bakangisi numéro 4 tina numéro suka bokomona eloko ekomi mobimba eloko ekomi mobimba alors mais biso na Afrique makambo yo batu bayebi yango te yango wana toza koaproduire retard na biso mpona développement yango wana toyosalaka ke tozwa retard mpona développement mais sikoyo vie goza tongi toyeba tomoni yo déjà osali derrière invention ya monteur sans carburant otambusa mituka makambo ebele bien que na gouvernement Mobutu bareconnaîtraki mais bapesaki yo bamoyen te mais tomoni kaka okoti mpe na domaine ya bakisi osali kisi moko ya longue vie yebisa biso nano kisi ya longue vie wana osala yango ndenge nini kisi wana makambo esali na kisi wana mutu soki ameli kiri na ye po kisi nga salaka ifo na eza ya kolamba na moto te na mai te nga kisi nanga rayon soleil ya lamba kango po soleil aza na rayon x nde ye mutu alamba kabakisi wana
Après, ce que c'est lui, moi, c'est ça là, 3 jours. Après, tout passé. Moi, tout c'est 5 jours, 8 jours. À tout passé, il faut étudier dose. Dose, il n'y a pas bébé, boba, botami, lelo. Moi, na tango asala kana libuma mama. Bala mususu mama lelo ko ilingali na mwana te. Provoke mwana malade. Mama ameli eloko ilingali na mwana te. Provoke malade. Bala mususu mama azana microbe. To papa azana microbe. Tango baza sangana na mama. Kuna mwana akomi na microbe. Tango mwana kopotama soka zwika mupepe alipanda sana oxygene na asile maladi ebandi kodevelope sikoyo mwana wana soka potami na maladi totika ya kufa na ye tie il faut azwa traitement c'est-à-dire dose ya liboso ya babebe babotami lelo dose ya mibale bo bakomi sanza misato dose ya misato bo bakomi sanza motoba dose ya mine bo bakokisi mbula siko to bandi dose ya bakulutu basi na mibale ba dose moko basi bo bazana zemi bango dose na bango mususu po ya kopati la bana bo bazana lipumu après dose ya batu bo basi bakomi bankoko bafie penza après to sali bo eto silisi to yeko tilie kir to silisi to yeko tilie date d'expiration to est silicé, to est lié de conservation. Date d'expiration est alliée. Il faut que y ait pas qui soit yo. Et que si là, makasi na bambou la poni, to na basanza poni. Après, date d'expiration lié de conservation. Il faut que y ait pas qui soit to pando bombango na sika ya pio, to ya moto, to e sika nyos. Après, si manango na ko étudier mais si qui soit na longue vie, so mutu ameli yango akokumbela pe na bomoy. Voilà. Qui c'est à longue vie makambo salaka. Soki mutu ameli ki nango. E ko rejenir ba mécanisme na yo nyonso ya nzoto. E komi lokola sakokola siko. Après, microbe nyonso oyo kokutana na nzoto na yo banda na bapoile basuki banini tu basuki asema boko ya baventre nyonso wana eza ba antenne eyambaka ba microbe ba mpepe oyo circulaka après simanango anticorps na pancréas na yo ekomi adulte microbe nyonso kokutana na nzoto na yo ekokufa anticorps abomi yango na pancréas siko yo ozako vivre kaka koko atteindre na yo même 2 siècles et demi pe donc so mutu ameli kisi na wana kosa pe 2 siècles so mutu ameli kisi na wana akosa pe 2 siècles ako vivre longtemps ako vivre vie ya mosika obige oyo azana ye peka na makasi na ye na mayele na ye ezaka po basali batu mingi bazana cerveau et de mémoire soki ezali ekomi faible akomi vieux ekomi faible moni po esa sana lisusu te na cerveau supplémentaire mais osala pe kisi mususu ya aide mémoire kisi wana akobatela makambo nyonso wana abatela makambo wana ebongo sikoyo kisi ya aide mémoire parce que wana tolobi ya longue vie ebongo sikoyo ya aide mémoire oyo ezongisaka mayele ya bato osala yango ndenge nini bon aide mémoire makambo eza kuna ye soki omeli kisi wana ekopesa cerveau na yo de mémoire na cerveau supplémentaire kindeko ya kosekana te po makambo elekaka soki misu amoni eloko déjà afundi na cerveau de mémoire sikoyo cerveau de mémoire soki akoki noki te résoudre soki eloko nini wana asengi aide na cerveau supplémentaire après siko soki arésoudre etikambo te mais akoyeba misu oyo amoni ezali mutu to ezali nyama nyama nini ngombe ontaba o nini o eza ndunda o eza pondu déjà solo soki ayoki solo afundi na cerveau de mémoire sikoyo oza koyeba te wana solo ya mabe solo ya kitoko
solo eloko boyo. Bon. Monoko soko ti eloko monoko. Sikoyo afundi na cerveau de mémoire. Kosa osantiri gu oyo ya nini, ya nyama to, ya pondu to, ya maresu to, ya nini. Mato isoka yoki son afundi na cerveau de mémoire. Sikoyo osako résoudre. Que son o na yoki ezali voix ya mutu. To ya ndege, to ya nyama, to ya insecte. Après, soki ya mutu. Okoyeba ke mutu ana alobi makambo tel. Soki oyebi langue o ya lobeli. Soki alobeli na langue o yo yebi te, mais oyobika mutu ana alobi. Après sikoyo. Tangu ana aide mémoire. Ye akende ke nourrir cerveau de mémoire, na cerveau supplémentaire, la chose, le mécanisme na yo est commis normal. Sikoyo, pour ya ko raisonner, to yokili kamo, to moni di kamo, ay osimbiango. Merci beaucoup, Vieux Goza, pour la précision. Donc, c'est-à-dire, c'est vrai. Et là, marqué que ce poteau bien ça, Vieux Goza, boy qui m'a lobby, par rapport, il y a monteur, c'est-à-dire à ça, la monteur au terme, ça mis tout cas, sans essence. Monteur Waneza déjà, gouvernement Maréchal Mobutu va reconnaître cahier par l'entremise, il y a ministre Bayonne, ministre de la recherche de l'époque, mais bah peut ça moyen. À Tambola monde entier, bah minere bah Tambousse en Allemagne, Italie, France et tout, à une diminution en Mboka. Mais là, ils ont un financement pour concrétiser et là on a. Et puis, qui se mousse dans quand c'est boyo qui précision un peu si il y a longue vie, c'est-à-dire ce qu'on mêlé en haut, ils ont qui c'est ça mais la Congolais. Bah te belé déjà bah au somba, on ça a des siècles. Selon Vieux Gozanenga Lobiwana, à part qu'il y a longue vie, il y a aide mémoire, c'est-à-dire il y a un retard de mémoire. Qui si on a ce qu'on mêlé en haut, Moutou, même Bana, ou bazara peut-être même sur la classe, moi, mémoire raisonnée en place, et ça, parmi les blocs, il y a qui sont ma casse et poto bengi ça, Vieux Gozaya poto réfléchir ensemble. Mais Vieux Gozaya, mon côté, ça s'appelle un secrétaire naïe, monsieur Kouete d'abord Mbote na opé. Mbote ba. Alors, tous les c'est mon père Ozanayo, monsieur Kouete, Yebsabiso. Sikoyo bakisi wana tout au Vieux Goza lobi bosala ngo na base nini ezara na ba produit mususu botiaka tout ezara na base ba plante nyos 90% za ba plante 90% ba plante bosala nga na ba plante tozala bilo mususu te mais ba jardin nini ba est-ce bakisi wana déjà bosala tant bosala ngo botia ngo na ba condition nini ba pe ba kosomba to ezala ka bosali et puis ya bovanti ngo ka bongo bobombi non soki tosali to tia mise en bouteille tout ça na biso ba emballage ça déjà bien emballé malade ceux qui ont mutu soka ye o elega pa na biso abininga kosombela ngo abininga kosombela ngo mais est-ce que ba awa o bazana na Congo basi ba comprendre bino ba kosomba to ba utaka wapi o basombaka bon ba uta partout na Congo na Kinshasa bazali bazouta na province bazali comme à l'intérieur du pays pe ba yaka moko o à contacter biso ayaka zwaka ba produit na ba difficulté ni beaucoup na parce que peut-être ba kozana pour ça soutenir bino parce que za muta maele muta boanya aza savant oyo aza na makambo ebele mais ba difficulté ni oyo bino ba kozaka pe na Vieux Goza bozokuta nango difficulté biso za déplacement pona ko répéter ko zwa ba plante place ezali poto ya nango ya liboso difficulté ya wana ya mi balani emplacement ya mi sa tourner financement pe mo isala mo kokoso. Mais est-ce que le projet n'est pas qui s'y a longue vie pour battre on a besoin belé qui s'y a longue vie qui s'y a aide mémoire na monteur sans euro tam ça mis tout cas sans carburant ce qui est le gouvernement n'engage mon bout de reconnaître bino gouvernement actuel va reconnaître bino va tirer ba moyen vous pensez que ba projet ou na to ba na ba congolais va bénéficier pe na savoir faire na bino il y a belé ba o ba yaka ba s'intéresser na ba yaka à Senga, il fallait tout ça, la même conférence. Même na ISTA, tout le professeur va accompagner à ça les conférences, à expliquer au AEBI concernant santé, même na Inikin, à Mati, à s'entourer avec des professeurs, à ça la conférence, à exposer au AEBI, à ça la paix, échange d'idées, na AEBI, na Oyo, na Boana. Oyo, na Boana, alors tous avec Goza pour na Osuki ça, Vieux Goza, bah te belé, Bazolanda Biso, de partout, le rôle à savant. Si vous avez le moko ya kosenga na ba congolais ou ba olanda biso siko peut-être ba msusu ba ebité ba monaka ba saba ba mindele nini yo kosenga la bango ba soutenir yo na mayelo nzamba pesi yo pour que mboka na biso pe bénéficier nango
Donc le temps bazo signaler vieux goza bo comprendre que na âge botala na âge yo azanango mais boanyo azanango soto bandiao bokamwa mais ba histoire mode mususu ayebi to yokaina likambo moko nakoki kosenga yango bakoko baloba proverbe mosapi moko kokaka kolongola nsidi na mutu te to koboma to kutu nzinzi kasi lisanga ya misapi nde yango oyo ebetaka ta mbunda mosapi moko ebetaka te mbunda te nga nadingi lisanga tosangana na makanisi na mayele ezali likambo eza kogene biso baafricain biloko presque bamindele nani baamerike baasiatike bakomi kosala bamakambo ndenge na ndenge biloko mingi elongwaka awa na biso na mabele na biso ya afrike bazalaki kosala bibende bazalaki kosala bakongo bazalaki kosalela bilanga bazalaki kosala bamasasi na bango bazalaki kosala bambeli na bango me sikoyo makambo oyo yango wana nga naza kolela tozongela makambo wana mpo todevelope afrique mposa na nga libela yango wana nasalaka tu me ifo bopesanga maboko na makanisi na bamoye na banini africain. Merci beaucoup vieux Goza. Comme ça Afrique continent développé. Toko sala pe bambule pelete toko tipe na classement ndenge ba japonais ba chinois ba koti ba asiatique na classement ya ba grand puissance. Ngana leli yango wana kama ngana sakole. Tozala lisanga. Merci beaucoup. Wana Maloba, savant, chercheur congolais. Je pense que Papa Nabiso, vous le poussaniez belé, hein. C'est-à-dire, tous en a moto à Boania, tous en a savant, tous en a grand chercheur, mais Maïle, ils ouvrent la Selimbawa. Pour Papa Nengazabo et Papa Vieux Goza, avant de la Selimbawa. Un grand savant, je vous dis, parce que Congolais, vous avez au monde autour, à Salani, est-ce que ça voyage, à Tamboli monde, au monde, Aldimia sont allés dans Mbogana ya Ovan, avant en Allemagne, alors même qui est allemand. Vieux Goza, moi, je qui est allemand. Guten Tag, meine, c'est-à-dire Mbote, Moninga. Guten Tag, meine, c'est-à-dire bonjour, mon frère. Guten Tag, my daughter, c'est-à-dire Mbote, moi aussi. Guten Tag, my girl, Mbote, garçon. Bon anglais. Viket Aisnan. Il va bien. Na baso na balange oyo tutu ya nani ya kianglais. Kianglais ko loba good morning. Olobi Mbote. How are you? Bon appétit. How are you? Comment allez-vous? Ça vient. Ok, merci. Nati portugais. Bon dia. Está bem. Muito obrigado. Está bem. Merci beaucoup, vieux Goza. Merci beaucoup. Voilà le babalang est belé. Nabaki teke oyoka. Mwerenze tar. Bien bagwami, bien bagwami. Soki kulutu vie opesa mbote koloba mbrenzete okoloba konzetara. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc pour dire que Vegoza c'est vraiment un sage, c'est vraiment un savant. Alors babalang est belé qui est allemand, anglais, qui portugais tout. Alors bango siko biso tika mutamaye la boye boanya boye tia qui non sama belé mboke bénéficier nangote. C'est pas du tout normal. Moi, je pense qu'Azo mérité soutien. Il y a Mboka, Azo mérité soutien au gouvernement. Je pense qu'il y a Tokosukisa, un numéro, il y a contact. Tu vois, Moutinga Rosungabiso. Rosungabiso de façon que Papa Kouete appelle ça juste le numéro. Il y a contact, il y a Bango. Et ce qu'on a besoin Bango, il y a bien, tu vois. Donc, numéro, on a bien contact. Numéro de contact, c'est plus 243 081 027 56 23. Malembe, le Bango Malembe. Plus 243 81
027 56 23. Donc bato ba na maladie soki ba ye ba robika pe na ndenge moko ya kimia sans problème. Bon. Tobetaka tangwa te, tobetaka tolo te. Tolinga mutu aye à découvrir yene kozonga kobeta tangwa na kobeta tolo. Merci beaucoup monsieur Kouete. Donc je pense que ba numéro na bango yango na ba pesi tout ça qui ba recherche et puis tout le monde qui makambo ba c'est trop loba te. Peut-être bato ba okende ba ko vivre expérience wana merci na ndenge boyaki na plateau na biso ya matin 7 Kouinda Mabe était Masole Bandi, balobi le 1er juillet. Groupe Nabino Africana, baso préparer mon bangé na concert. Bana Paris, Bana Lyon, Bana Léman, Bana Dinar, Nantes. Bana Bretagne, Bana Nantes, Bana Bordeaux. Filongo wa musika na Lyon, balobi za ko yinda le